balinga pe pétion bandaka la main bazo apena place bazo apena na bon terme était donc c'est quoi jeune fille maintenant quoi yo ki ango na ibsa ndinga mais non pas zombie mana pétion ça muta mbuko yo wa kalino ka tole pétion ngale la pétion fort allez kalino ka tole pétion ngale la pétion fort allez nous innocent bon Finga innocent mato. Finga innocent ma belle FC mettre deux uniques, mettre ouais. Finga alvine ni mwana mkoko elongi mabela. Tama mkoko yo o muswele libela o kuwane o tafasi. Pecho zo mana rebo azela o mona. Yema kama mosala mosi c'est touche. Moi si on sait ça ko za la banda ya fere te ça aza mangobo aza muta théâtre muta maboke fera ko yolela moi si na muta maboke te parce que eza nature na été fere moi si na ya zo moko to eza masi ya aigle jaune moi si alibala ici kutana yiboye akende ki ko senga po c'est mandia aza goigoi nega za na kende ko senga parce qu'on bien la goigoi e bon masala ani loko asala rate ko ende ba binisa etana libumwa munene wana vraiment ko lo baba jara ba biloko oyo ko luka ko bebisa ba foyer ba moto barata vie les amants ba batu barata vie parce que ma belle a 65 ans d'âge na 65 ans d'âge na ye asa mukolo Joseph Kabila oye biango am mukolo Jibe Mpiana am mukolo Wera so so tala ba bio baninga bazana Donatan na vraiment na âge où il y a ça na libandi wana vraiment tala baje o ba mema ba salité o so meki na faire tout citoyen est-ce qu'il y a quoi l'exception prévango o arrive moi si a fait donc il est pas à le super mukala saïsa ya kina on a ba on a saïsa tout tika ba jeune ba batu ba yate obanda bango mabe invitation pour la ardoise mais avec divine invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata moboko le grand menuisier invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation ya boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binope promotion ngolé ya pamba maison divine. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. So. Oh, ils ont une émission na bino show. Tolito Kabola show. Ils ont émission Plaisir Show RDA Mpaka. Ils ont bongo, ils ont RDA Mpaka. Batusiko wali bazwa RDA Mpaka. To recevoir, batutu to recevoir, mais RDA Mpaka, R na yango RDA Mpaka. Tindika, to ana RDA Mpaka, to ana R de langue japonais, to ana R de konista, donc batu na batu oya ya Plaisir Show bazalaka na ba R na bango sauf d'inviter mususu à part bayam paka bazalo wa bananda. C'est comme ça. Un grand merci à toi tonton Didier Max. Tonton Didier Max, je te salue. Pourquoi pas le général manager Clovis Fimpa. Motema ya mama Doris Fimpa na pesio bambo te belinzamba continue ko bomba bino continue ko batela bino et puis ba merci na yo ba merci na pena ndenga loma ndenga nko. Vraiment, bah merci. Bah merci. Pourquoi pas la grande porte maya moto maya tout moi? Il y a comme éternité. Éternité. Alpha P. $200 c'est quoi? Et puis $2500 c'est quoi? Et pas naï. Il fait les promesses, il réalise donc. Il fait les promesses et puis il réalise donc. Il y a ça éternel. Dans ça éternel, il y a biso griffe na biso autre roulata maya tout moi. Bientôt là. Les facilité aux stylistes. Modéliste congolais africain na marque oyatonga kantuka c'est ça yango il faut mona ngana ba yuji adversaire siko congolais zo sala yango donc il faut ba congolais nyonso c'est na lobi il faut eza obligation to lata mwana mboka c'est ça c'est ça la biso c'est ça
C'est ça. Un grand merci na yo, grand pote ma moto, mutema ya mantimba, na bosanité. Manzouzi na Bruxelles. Janitambu business. Vous en posez téléphone ou. Vous en posez téléphone ou. Vous en posez téléphone le roi ou. Il y a une seule adresse. Chaussures, basket, tout. Il y a une seule adresse, rien que. Et pas Janitambu, ça va Jardin d'Éden. Ah. Et ça va Jardin d'Éden. Il y avait tout y était. Ah, il y avait ça Mouna Eva. Boya ke basa la nuit. Donc, Janitambu na maison na eza wa Jardin d'Éden, il y avait tout y était, nous allons arrêter kolela, il élevé. Donc, nous sommes quoi? OK, rapidement, je suis avec Yampa qu'on va parler des Papa Hervé Ferrigo là, et des Jet Set. Malgré le programme, ils sont moins compliqués, ils sont moins mais on est là toujours avec Papa Hervé. On va parler des Ferrigo la geste des niens. Bien pas. Oui. Boni basamwa Papa Hervé. Bagoloa nyonso ba gladiateur donc des ana shining. Tous aussi ça lobby lelo vraiment né tout ça lobby tipo quoi. Mutu nyonso vraiment kende na page officielle ya Mokonzi o mona nezo leka kota na ba groupe tout président Nilor a publié yango partout donc votez massivement son abisso ya dynastie pour ça meilleur son au bâti na nominé on a donc na meilleur son dynastie ça vraiment tout voter on a dit que ba mabe ya kana. Quand est-ce que tu as appelé volume 2 déjà ba clip à volume 2 au sala. Donc ba clip déjà à volume 2. Ah wakaka monsieur ezo sala monsieur ezo sala malibanda vraiment ba clip nyonso ezo sala voilà yango moni tozui mois retard ya makambo na biso ya voyage il fallait normalement orchestre déjà équité sol. Tozui mois retard pour tous a besoin ya bato population et comme na posa ya kolia dynastie Malope bokendera les 18 personnes. Non 18 personnes on ezaki problème au te soki ni nezape na bato basaki na ba visa na kati me bakendaki te ezali susu pe na bato babakisami ezali susu na bato misu babakisami donc même 18 déjà c'est nombreux hein. Mais tant que tout ça la promotion boy bandeko mususu ya ba journaliste o ba benga bato pour menacer bato bazalaka non batalaka mais oyebika musala ngo ndenge koma lelo ngai na mona nyonso ezaka ngai lelo vraiment na conscience nga na zwa na nga tailaka affaire donc soki na bina taila affaire était ya pasi nini pourtant nga na mona affaire na 95 ezaki misu na nga ne monaki pe elulaki ke na soutenaka artiste oyo aza na avenir. C'est pour cela avenir en haut lelo epesi biso nyonso raison ba mabe ya kanam nyonso donc epesa bango raison ba Yvette li azanoti epesa bango raison affaire Rebo Yampaka Rebo mwana boteza mwana affaire gola na lobby hein na ngona abimisa ma Vasco Mabiala wa bana na affaire gola tambula na nina tu na Rebo na abota na Vasco Mabiala na affaire soki eza bongo na imo Rebo préférable ta na affaire pour est-ce que mais yé pas habiter ka bota na yoka pour Vasco ça na mbongo ya osombela mona milité na niveau bana batu ba vivaka est-ce que lelo Rebo oaza marié faire a okende kozwa po asala na ye nini mwasi ya batu ya Inos bi donc vraiment batu mususu o balobaka makambo potika baloba batala bango et tango ye Vasco ebela mbongo ya aller na orchestre affaire il fallait s'organiser au lieu luka koya aux États-Unis c'est quoi bato États-Unis le côté est-ce que yepé les États-Unis on pas bango kuna mombela atinda baka na wesa so sumbio kimisi bisoko baka na ba wesa bongo tok na Vasco Mabiala oui est-ce que c'est vrai papa va bander au Manarebo non akobimana ndenge na age Rebo azalaki nango mineur bongo bakanga faire rigole po ekozala viol ekozala viol toloba makambo musuba Abibo ina innocent tukoli ina innocent Abibo sangana la innocent pona boteke pali zelinga pesko ngapela beta Vasco Mabiala ezali za ba voice na olinga mingi bato botala biso bango moko pe bayoka izanga imoko te nde mutu na olinga na yoka ngo na boeza lao ayoka kango ye moko biso de mwana te nzia ka iku na studio ke ba na studio na ye makambo tout asa plan na ayokisi biso te ayokisi biso ale noko mba mwa bimi ere baboka ko liboso abwaki boko ekangi ale noko mba moko ale ase capable que non producteur na it donc maison quoi maison donc
maison bani tout ça on dit ko mapena petwana on dit ko mona petwana pa innocent pe quand des agagènes alinga pe petwana bandaka la main ba ko ça pena place ba ko ça pena là bon terme était donc à moi c'est quoi jeune fille mais non quoi yo ki ango na ibsa ndinga mais non pas zombie mana petchango ça muta mboko yo wa kalino ka tokolia petchango alena petchango fort alena kalino ka tokolia petchango alena petchango fort alena no finga inosa bon afinga inosa bon finga inosa mabe Oka. finga inosa mabe da fsi mettre deux uniques mettre ouais finge albine ni mwana mboko elongi mandela kana mwana mboko yo o muswele libela o wane o ta face petro zo mana rebo azela o mona ye mo kamosa la e no sim se touche ngabi prise mais rebo dali moisi ndeza na inosa pa ko zo bala e so bo mana inosa ye pozo betaye sai pas zo mana rebo so ke pas sai ako sala trip to benga Parce qu'on regarde la bête bilo. To louer bango yo o beti sai mushinzu sai abayo pona ni pona rebo siko innocence ma règle. C'était là les audios de Issa Oumano na nefa boss na lesko na banda na charger pinda. Si peut beaucoup na l'ouvrier de pisser et puis junior beaucoup là beaucoup. Finga innocent mabe. Ouais. Éternel ou Swahili. Musendi. Ah, Aza lâche et puis aza musendi. Yé mambo nyonso o azoluba o est-ce que boyoki voya faire na kati. Omoni lelo bato bakelela na vie na ajo ya zanango mamba koyiko koluba pona rebo mwana muke ya batu na fere jeune ya batu o azali na mbongo na millionnaire belebele ye moka luka solution à vie na ye ya loba ya simba bakisi pona fere yo loba yo simba bakisi pona mutu ye mo simba ta pona yete azata na ligablo abazale dana ba pharmacie. non azalika mukala moyibi ya bambongo a fere azali na ni azali na eloko te. Et bon, tu vas bien, on va acheter ce ballon, on va pour na moyibi. Vasco Mabiala. Ballon on pour na moyibi. Et bon, ballon on pour na ni pour na moyibi. Papa va aux États-Unis. Alanda papa va kende ko finga. Kutana yiboy. Akende ki ko senga po c'est un mendiant. Asa goigoi nega za na kende ko senga. Vasco Mabiala goigoi. Et bon asala kani. Ani loko asala kate. Ou ende ba binisa etana libumwa munene wana vraiment. Quoi le baba jara ba biloko oyo ko luka ko bebisa ba foyer ba botola sai moi si on sait ça ko sala mbanda fere te sai aza mangobo aza muta théâtre muta maboke fere ko yolela moi si na muta maboke te parce que eza nature na été fere moi si na ya zo moko to ebeza masili ya aigle jaune moi si alibala ici mais abota pe libanda eze loko eze tumute po Marie a pas abota libanda à part na Joseph abota ka Yesu. Et ça, c'est comme le tumboute. Ah, Bajara Maramba, on a un jour, il y a un malheureux Bajara Marambo. Oh, ça m'a battu barata. Quand Marambo et Panzani, tu allais na posa ya ba communicateur à faire une. Oh, ça m'a battu barata vie. Et ça m'a battu barata vie. Vasco Mabel a 65 ans d'âge. Na 65 ans d'âge na ye, azam kola Joseph Kabila, oui bien go. Am kola Jibem Piana, am kola Werason. C'est que tala ba bio baninga bazana. Oui, ça va battre ma bien la lobby. Non, quand ça soit nini, atika babilo wa salité pas aluka. Les États-Unis na ba isenga, na habité pasteur Ritie Bomo. Charlie Kabe na ngai ya Charlie Kabe na mboka na ba onto ebike mbongo izala. Mutu so akomi États-Unis to ebike batindi la biso ebili. O aye na so comprendre États-Unis ya koloba mama batubu. O komi kizengi. Donc na temps na vraiment na âge o yaza na ngo. Na libandi wana vraiment. Tala, baje o ba mema ba salité o so meki na faire et aussi tout rien. Est-ce qu'il y a quoi l'exception prévango o arrive moi si a fait. Donc il est pas à le super mukala saïsa ya kena mona ba ona saïsa. Tout tika ba jeune ba tu ba sai libala na bango malamu. Rebo sa jeune, innocent sa jeune. So qui aussi papa est-ce que finga. So qui fait aina innocent. Akoko beta ne featuring. Featuring on attend tout ça on voit déjà hier
Vasco alongwa kala ayiba si akenda maramutu to ça na fitiri kana volume 1A siko bongo so ifere ayinai fera ndima okyo sala fitiri nai po ezali te ke innocent oyela biso nini eza échange culturel bozomona maramususu bato ya donc Blaise Mampuya na ebite bozomona maramususu ezalaka bato bakomaka po aloba ye na age na ye wana azoluka baactualité ese actualité ya age abongo ezala actualité ya age abongo ezala te biso tomoyoka mutu na États-Unis asombi lopango kutu fala yebisaka biso nasombi 4 mapango nasali bemamu ya obetela biso yango wana eza na sens te eza na sens ata moke te clégisho oyo nyonso toloba ye nini prière rose oyo nyonso azali moyini ya fer egola akokutana na malédiction na vie na ye abike fer egola alinga alekisa ye aboma ye moko asimbasimba bakisi na bango bateke kuna na mombele ye moko asimbasimba bakisi na bango bateke kuna na mombele bateke mutu bazala ata simba kisi po asumba muki nzebele bateke comprenez que nous sommes en guerre avec Yampaka mamu yo yebisa biso neti bateke na donc bateke nyonso bolinga fer egola merci alors neti ye moko ndenge aza wana ye Vasco Mabiala faire apesa essence azali garçon mon nzoto solo faire apesa chance o ezalaki motutu directeur alongwe pa ye kofutela na yolo ndako na mutanda ofutele faire na semaine malgré longwaka nabi ti alongwa mombele azala garçon mombele makolo salité ti alongwa mombele ya ofutela na yolo na semaine do mutazela ka ndako faire ya bola moya mabe bola moza mabe soki azolinga aloba makambo na ye oyo azo raisonner nayebi te bienvenue sur le monsieur penalty vraiment place aza so par vie soulever nécessaire so azolinga aloba makambo na ye oyo aza na besoin soit disant akoma mukala ye pa aloba alobi ka simba bakisi il fallait que osimila pe kabose avant longo akoma ye na kabose ebo kabose arenie te donc bakisi yango ya ye oyo azoloba donc il faut sala makala pas faire donc kabose pas sentai nani abinisa pe okabose sentai po azali pe na kabose donc atikali kabose ni babe soki abimisi disque so fallait abimisi disque bovandaka bino nyonso to asangisaka bino nyonso tu mpo boyoka disque wana nde tovandela yango ege abimisi kaka plan nde tovandela yango tobandea kovanda bino nyonso tu ba 5 heures élégant tour et élégant de Paris vraiment na pesi moto et puis Rodrigue qui panza na Paris on a 5 heures kovanda boyo kaka ya to sola bien frère aza marié aza ndako na mwasi na ye Vasco alors le ndako na yaka 5 heures akome pa mutu donc c'est gaki 4 heures c'est gaki 4 heures pour na oye 4 heures frère a marié alali na mwasi na il faut la muka bakipe na petit déjeuner ma mutu après a quitter sola na bato donc ye siko lobani ya yaka 4 heures afandi na zomona musala mukala donc ya za ma muso osala te na pongi olala te artiste nyonso disent que bimaka na marché il faut ayoka yango ayeba mais oui ça la concurrence est loyale condamné faire egola te c'est normal lelo oyo peu importe bato balinga baloba ngo te rival ya Ferré c'est Fali automatiquement so faire abimisi disque faire abimisi disque Fali ayoka yango ayeba mwana maya kebo ngafuna kindibu to sola bilo so moni ke babilo msu bazobeta ba banalité mutu tout ezala papa chéri ta mazali na rivalité na président Werason il faut ayoka Werason il faut ayoka Titanic ebeti ndenge nini po baya manière ni ba osala intervention rapide donc bayoka naka po baza na concurrence eza loyale na yebite soki ye vraiment na makanisi na ye na makambo nyonso na âge na ye mambazo le eza juste te au moins tazo ke na makambo nyoka abakisa les sous mususu omoni robot basali lelo baye nango robot feri robot na epo beta bato roi ba mabiala roi ba sankara ba pebe banani batutu robot na epo sa musala sasa robot wana oyo to moni wana robot na ezamna so tongi feri mwa ma robot emo c'est pas la bina betu abaluka zo biso to lo ba sute robot Nicolo de la kisa na nga bali batonga gola de la kisa robot ne ngalo ya dashelido robot akofa na des jours kili pale botaba kola façon to memi mamba Jojo Kabuya na ebi ke place aza so robot wana basali bo pesi d'amour non bo somna o déjà te eza cadeau
Ah, bah pèse cadeau. Cadeau, bagolo tellement maïe les 4 tours. Pour banolo, banamisoka, bagolo, bazoba tellement maïe les 4 tours. Tolingi pe abino, bozara na ba génie. Bosa pe robot abino ya PD. Robot PD. Il faut robot pas PD. Biso asali robot ya. Mais bah, Warrior, bah, déclaré, bah, big stade de l'équipe, bon, pèse un programme, te, bah, on va pèse d'un programme. Mais na lobby, hein. Auto bête à la stade Katiola. Et bon, yo so gate Katiola, ba Tiola qui est. Kotiola mo eza na stade wana na pia ko esalami wana. Katiola. E Kotiola. Yo ebite ke type wana o abenga ke na Katiola basangisa mbongo babeta. Type wa bateka lupango azali na ide basomba lupango na Abidjan. Akanisa ike soka bengi type wana nde ausala recette. Type wana zolela mikolo mbongo ekoti te lupango na bango ki ofini. Oka Katiola ko Tiola ma modèle wana. Evengano maleli dans vela ngano maleli na leli dialano daliano mapanga mais ba bisala 4 programmes biso programme limité biso to pesa ba programme ya mbilinga te to pesa ba programme za juste to beta kalaté na showbiz tozo ke robeta na Lubumbashi to ke robeta na Kolwezi toza ba programme na biso o to kubeta to lobi lelo kutu bata poto mettre Churambo na pesi mbote vraiment mettre Churambo masinga biso qui fait rigole ake kubeta na Goma en tout cas na poto to limite mutu ko simba faire obi le pourquoi abi si to yaki to moni na francophonie batu tout basala ki baje wala bata poto ba combattant tout na poto ba batu tout basala ki baje mettre Churambo combattant mettre Churambo na makambo ngoe ataka na kimia na mboka ate koto na bokecho azole la côté babwaka le kecho ekomae I love you Chuke I love you Chuke oh I love you bokecho I love you Chuke azole la gase Kevin panda le kecho na peso non bazo tiba ba olinga baboto le kecho siko libanga et pas vie bokecho tala siko degré donc batutu bazole la partout que fait rigola akene robeta na Goma na batu ya Goma babi po motema na bango ekita Ferregola akene ubeta donc soki ba mécène bazala na mbongo ba producteur bobetsa papa Hervé na Goma ata le 24 décembre et ça là-bas na Goma bien makasi na mutu a pensaka po na bango et ça a vraiment utile. Quand est-ce que tu vois dynastie affaire dynastie ezo lobisa fo nde bo banga na bino obimisa Clégie Show to banga neti nani Clégie Show na temps oyo eza na mutu te wako bima na liboso boye ki atie devant Ferregola natinele tine yo ba image muso tala na ke papa vazo panza ngana lela le teta papa tala ba degré mutami makaba ligne na obi ya musique yango o ba tumusu ba komi ba pesinga meilleur live yo zo trophée meilleur live na live au karaté siko ba live yango ya nini ozomona ke ba trophée bazozwaka ya ba corruption pour ce tout na live ba musicien awa ce tout live Ferry Fabrigaz tolongwa ba papa chéri wana Ferry Fabrigaz na moni sumu tout oui Ferry Fabrigaz na moni sumu tout miel de son o bazana potote ba o bazana na mabili miel de son danger donc batuma so est live au sentir na pandite miel de son oui live makati mais faut boza prudent chemin de la gloire ezoya on est comme papa attrape mama attrape mama moi il a fait kabali ouais ça fait bien quoi voilà ba théâtre il s'aunga nona neuf fois nasi audito la fille chemin de la gloire il était otana ba annoncer déjà que studio style bobonga bon boye ba père sa dynastie ouais ba attends to ça ba na mike chance biso za na ba TV na banda ouais ba batu ba noke na signé ba programme ouais ba noze la brise a sauté ba komi brise les zubidi monanga yango nini brise les zubidi monanga ba sauté ba kanga na photo brise a sauté c'est quoi dynastie sauté ni ata ba na ki moka brise les zubidi monanga ba oui il y a beau tout à l'heure chemin de la gloire nanani chemin de la gloire asalaka bien musique na mais niveau ya musique na eza niveau ya musique ya vérité to solaka bien Kali Teams Mass donc to solaka bien en dehors des États-Unis puis Roberto Bourgeois Dengue explore
Noël Zolo Pakebo et puis Fanny Likala Kabalos to solara bien na makambo ya muziki baza niveau mon côté. Niveau mon côté c'est-à-dire bon ça la musique. Non, tokoki ko sala muziki moko. Clégie Shoboza ba journaliste ebele bo sala mosala mais mutu na mutu aza na qualité na yi. Konga qualité na ngani. Te yo ba yo lo ba pona sala na yi. Yo ba yo lo ba pona sala na yi. Mais yo mo santa ça va. Mais na pona s'exprimer mutu il faut ayat. Tout ça dans émission to tuna na raté to lobani. Siko ngana ba to lobani na futaka. Donc ngana na ye obando tuna ngana na bimisi oyo ezobima. Lelo biso to na besoin ba titre o ba royer la biso to et sali bo sali biso za besoin vers Egola asala la bonne musique à atteindre niveau o ba papa Rochero ba tika musique congolaise abeta 7 jours na Olympia. Et ça ba devoir il faut to sala. Tala faire on ça après Rochero c'est faire Egola o abeta na Russie. Non congolais mo ota abeta na Russie. Non, Congolais mo tabeta na Russie. Et ça va biloko il faut te le voir. Lelo to moni papa chéri jibe mpia na beti na Chine. Bato tout tsaka mnoko na beti na Chine. Mututé. Ozo mo te ba minoko to tsaka tsaka wana ezanga tina. Ba minoko tout to lobaka. Maître Wazana faisait moté, maître Gengo et puis Feza Schengen oya nga ya kati Feza Schengen. Grosse moulir la préférée de tonton donc. Grosse moulir na la préférée de tonton grosse moulir ozomona mwa ndeza tolo bakamakamo Clégie Show eza ba réalité to me mama na ba aventure te so to me ma ba aventure ko bere yango wana vraiment soki directeur a une orchestre za lipeka solo ata bolimbo bomse lipeka solo aussi là. Rapidement on est déjà à la fin y a pas ka ba dédicace na yo na kanda ya Vasco ya sona na kanda mot de la fin par rapport à Vasco Kolobani c'est na moni malek na bango ya oteka bakwanga bateki kutela biso na kangamu okanga banani okanga bakwanga malek na bango ya ni ya Vasco c'est na yo oteka bakwanga na avec champion bubale monde to kanga bilo neto la kisabongo ke bagolwa omoni lelo succès ya mutu batebele bazawana baza ba jeune ba basala webi biso bagolwa to bundisa bango te batebele bazana na bango basala biso bundisa bango te. Oyebi lelo o ekomi ko soa batu mingi vraiment na so ça nini po président Werason na président Ferregola ba monike eza na sens te na baula mo Ferregola sala Werason na baula mo Werason la sala Ferregola ke bazwanela ka yango omoni ka mulelo zo binisa ma nyoso yango wa omoni lelo matimo kilezo baluka esali bo mutu abeti mutu na mir mutu azongi bo nyoso eza pona ngune eza ma mbere na mokili mutu na mutu azana tana et mutu na mutu azana époque ne Ferregola a fait 5 ans sans album. Ouais ça là que batu baso ça ba aventure na bango et puis na album on nyoso basa ba leka biso ka ne lokote. Biso ba kié derrière toi ezana disque d'or. Ya sa simple te ka 110,000. Ozana ba Google ni tout. Kota ezali ku mama osamba te. Eza ba mambo biso lelo to bino bolobela ngote point. Voilà. Na âge na om na neyo za boato lati basket asikande na ebio otika no ticket to longola pesa habitude na oti mais basenzi o eza maladie esila eza maladie incurable eza maladie incurable omona mutu mo ateli maboko etelite azo pesa image ya mokomboso singe tateli mais maboko etelite déjà bango nde bayaka na ba caractère ya basenzi donc faut oyebaka makambo mosusu tozosala oyo miziki oyo lelo ya Congo eza na bakolo nango ezali papa oyo ndokolo soy oyo fere aleka na moko te yango susi na biso ezalaka to atteindre niveau na bango po bato balobaka baleki bato nyonso na miziki fere aleki bango sikoyo biso tozondima bagolwa fere aleki ata mutu monte ata pa malage ata pa carlito ata pa defa au père sonam fere na akomi na niveau na bango mais ce que ça na bateau baleka na baleki bato nyonso mais ce que biso bateau to leki bato wana non to atteindre niveau ya bateau ngana tangi ba komo na maote ba papa wemba ba papa Kofi Olomide baza en vie ba président Werason ba président JB Mpiana biso non to komi na niveau na bango te siko abongo yo nani oyo koleka bango voilà parce que zo mona ben inconvénients za ma mususu bato bazolo ba po baloba lelo ba otikela bino pe tokoki ko senga na mboka jumsu coupe du Congo musique eza coupe du Congo eza va fa to silana ko silana na bokeba bo chabino jour mona fali pour pesa mabe wa bonyoma wa mbonda bata biso na mbonda
Yé mon fallu président Bambou Nyamaleke na oyeni. Oya Ferouyu. On est Ferouyu. de cette émission. On est déjà à la fin, pas rapidement, dédicace. Non, tout, Berli Vungamete, donc, monsieur, c'est bon, on a un kala. Mais déjà pas docteur, bon, ici tout. Ma sali va toucher, ma moutou va bien à l'aise. Bon, qu'il y a moi, on a sali sous ma bête. Amel, kimia ba dollar ele dollar zoba ameni bongo dollar zoba ndaka na repo ba dollar bata nyongo bolandele tepo ata moi makambo on a vu que na pesi ba tutu mbote junior bokulaka vraiment et puis Blaise Mapouya c'est na zongi na Janitambu business bienvenue sur l'émission Salabora Tonton Didier Max 3e mois de l'année. Janvier, février, mars. No monengai na botama na mars. Na botama le 10 mars et le 8 mars. Non, tonton Didier. Non, déjà bon, il a mars. Tonton Didier donc c'est un mot de place aux arts vraiment batu tout oh balinga mandinga ina linga ke na tina vraiment Miss Koulibaly na PCMO et puis les effets de Yolo. Mireille Elia na pese mbote petit na ngakati anise ba banga to kendeka voyage ngo attendre l'équipe za pipegoya donc anise ba banga vraiment na pese mbote place azali place azaba tutu na pese ba mbote à la prochaine. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci na batutu batali biso batutu bolinga les jisho les jimoto to pese moto l'émission yo tout mon ani mikolo ya merci na batutu balinga big up.